Tendance Magazine, Espoir des King, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Alain Dele, the King is back. Yobongona Espoir des King. Faut s'abonner. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, de partout où vous nous suivez. Infiniment merci pour cette attention si particulière que vous accordez à notre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Et également, vous qui êtes toujours fidèles et vous qui continuez toujours à vous abonner. Alors, vous allez payer belé de temps à autre et à s'abonner encore une fois de plus. Bonjour, bonsoir, c'est là, dépend de l'heure à laquelle Bozo Landabiso. Merci aux prises de vue, nous avons Jordan qui assure, bien sûr, et également qui assure la réalisation, puisque tu as vu que Hervé Chinois à côté il y a Congo central. Merci aussi à nos partenaires, surtout il y a émission Oyo, Basonga Bisso de temps à autre, en commençant par Chancel Mbemba, celui qui fait la fierté du football congolais. Francis Beto fait bonne année Nicaragua et Arlette en demeure double. L'impresario Claude Ndombasi, Yadjani Sita Chungam Poutou Bangamichuri depuis Switzerland, très très puissant. Nous pensons également à Maloriste la congolaise Malolo, Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Merci aussi à Otis Massa na Afrique du Sud, double parking Otis Massa. Merci à Yaodilo Mampu exemple, à suivre vraiment Rachel Monsolongo, mon vieux Eva Moari, na Bossagnoté. Sincères félicitations à couple Lando Mozinga. Lando Mozinga Wauti Kubala, Maman Nabiso, en tout cas Nzambe Abate Labino. Pensons aussi à Bandekotu Oyo. Soutenir Kabiso, Baza Ebele, Obabenga Abiso, Eva Moirina, Autriche, de part et d'autre. Alors, mesdames, messieurs, sur ce plateau, nous allons encore travailler, puisque tu es biso et tu l'équimi mingi, et c'est on a vu sur la Koueba qui bino bozo talabiso, puis bozo pesa biso confiance. Nous prenons encore le dossier Kabundi Walesa et Guimoleka, théâtre de chez nous, groupe Salongo. Une série télévisée avec différents épisodes différentes parties, donc du jour au jour, semaine en semaine, mois après mois, toujours continuer à causer ce qui concerne les évangélistes et Kabundi Walesa. Il y a une question toujours on a posé la question. Ba oyo batalaka to bandeko to salaka musala to bandeko oto yambaka awa na ba plateau na biso pona ko pesa information na mitu na bango bakanisaka nini. Ceux qui nous regardent ne sont pas bêtes. Ba o batalaka biso baza bazo baté et ningi koloba te ke Kongola za mutako sakanela, puisque au fur et à mesure que makambo izo salama on a l'impression comme si même Kibomoto et komi kolongwa. Et les gens pensent qu'ils étaient peut-être sur scène en train de faire peut-être représenter spectacle et pas Yabato. Je pense que tous ceux qui ne malembe émission Toto Côte Sabino Lobby, si je ne me trompe pas, Otoyamaki Nekonabiso Malarajabu. Malarajabu Azan Neko Oyo Gimoleka Asitaki na Makamonae. Et Alobaki bien à respecter Kaye parce que Aebi qui Malarajabu Azan Mutu Anzalate. Aza motu oyo aza guide spirituel pe aza na moyen asimba kambongo, donc aza na ba moyen awa na Congo. Malarajabu que nous saluons en passant. Deko Gimoleka a considéra qui est et na kotanga kombo kaka ya Malarajabu, vous sentez que Guy azo considéré pe azo respecté. Biso alors tout le monde qui toko tika peka bongote. Tout ça la effort to ki koluka Malarajabu lokola. Ceux qui vont tanga kombo ya edingwe au moins na Gimoleka tanga kombo edingwe on dirait na moi légèreté moko boya za venanga, c'est-à-dire que avec edingwe ça peut encore passer à qui kolobela edingwe moi makambo ebele edingwe peut ko supporter. Mais en parlant de Malarajabu, vous sentez que respect na moi réserve et ça moi ebele lokola tout ça la investigation toto ko ça la recherche ko yeba ce qui se passe koyeba makambo ezozala ndenge nini. Voilà pourquoi est-ce que to sepela ki to ki kozula bino Malarajabu. Malarajabu émission na ils en ligne. Je pense que eza bombe. Boyo ki makambo o Malarajabu alobi pona Gimoleka. Boyo ki makambo o Malarajabu alobi pona ba pasteur misusu. Eza émission on a kosenga bino bolandela yango botala.
makambo le batozo kana ba église au dédoublement au passer azolo bela sur voyage astral yekutu afongola kisu makambango makazi lelo nde bato na ba église comment ba komo le bela makamba métaphysique ba nécromancie tout to sola kinaye et je pense que kenda ki na biso na moi sens moko boye o to ka ki ko comprendre makamninge ezolekela. Nous fermons cette parenthèse et na fongo la parenthèse mosusu. Donc eza émission tozo senga na bino bo consommer yango. Bota la émission wana ba o baza na ba partager les pe bande comme mosusu poto me kampe ko découvrir ce qui se passe dans le monde spirituel. To me ka ko découvrir un peu ce qui se passe dans nos églises. Et en regardant cette émission la tango kota l'émission wana o ko comprendre ce qui na église na bino nzambe aza tout nzambe aza la kate. Puisqu'il y a des gens oyo baya na ba église ndenge aya na église atikala ko changer te au contraire pasi et baki sama lisusu mais aya et pas na nzambe, c'est-à-dire aya na mikumba ne pas na nzambe et arriver à comme pas na nzambe mikumba su et baki sa misusu koleka. Il y a eu différents points où ils allaient qui traiter dans cette émission wana et aux ana facilité ko ki ko comprendre que makambo sala na église en biso ils en a très na bonzambe tout ils en a traité na bonzambe. Il faut faire très attention puisque même la Bible le dit, racheter les temps car les jours sont mauvais. De nos jours, on ne sait plus à qui faire confiance, on ne sait plus dans quelle église prier où il y a le vrai Dieu. Qui est cet homme de Dieu qui sert le vrai Dieu? Pour banzambe baza ebele. Le Dieu que ton pasteur invoque dans l'église, est-ce qu'il est le véritable Dieu? Point d'interrogation. Alors, les émissions, il faut qu'on lande lango pena malembe ou qu'on comprenne makam ebele. Ce que on comprend nango te oki même ko senga via WhatsApp ou que no alende le tinde langa liona na yeba ce qui ezani. Nous faisons tout ça dans un seul but, ya ko sunga bino bo comprendre makambo ezolekana. Et puis boza la peine facilité ya ko tika basali na nzambe ya lokuta oyo bazo appauvrir le peuple de Dieu. Oyo na place moi na nzambe aya na église azwa lobiko bazuya lisusu bazuya ba malédiction lisusu et bomi lisusu vie na bango. C'est vrai que nzambe retourna bango mais mutu moko ta kondima a na sia moi a vivre vie moko ya pasi. A na sia moi abanda ko kemba mutu moko te akotika la kondima yango. À moins que ozala mutu moko peut-être que yo ozala kanona ozana souci na yo mo ya vie na yo te. Mais mutu tout le ko la bi que non il faut na bota, il faut na bala, il faut na sala boy. C'est-à-dire il faut au lukana fisque au vivre namba minimum. Il y a des conditions où ils sont réunis. Et ceux qui ont peut-être yo, ils ont besoin de connaître, oh oui, peut-être pas sa orientation. Nakati ya makamsusu. Okosenga balien toko tinde la yo balien au comprendre sur base de ce lien okoki ko bima pe na église okipe ko bima au comprendre et si kanini yo peut-être vina yo ikangama. Wana pona émission on a otiko bisabino bandeko bozana ngo besoin beaucoup senga ngata na WhatsApp nakotinde la bino yango. Tokota na moi sujet ya ndeko Gimoleka. Na banzi na ota ko expliquer bandeko awa makamba Gimoleka ça ne fatigue pas mais quelque part ça commence à énerver aussi. C'est-à-dire comme il peut couper ça moi kanda et comme il peut couper ça moi pasi. On se pose la question nini yango esi la kate. Nini oyo esi la kate. Ndeko Gimoleka oyo a tourné plusieurs émissions. Pona kobimisa pasteur évangéliste Kabundu alesa na poasa pona koloba ke azamutu azana nzambe te azalaka na nzambe azalaka susu na nzambe te et ceux qui olandi na maloba nyonso tu ya Gimoleka vous verrez que jusque là il y a incompatibilité, c'est-à-dire il y a cohésion penza penza te, c'est-à-dire il y a na makamso émission mususu eke na sens boye émission mususu eke na sens boye baloba vérité il y a comme malembe mais à lokuta il y a quand on a un sincère mbango kiti et komi mais malembe to ko banda koyeba est-ce vrai makam o nyo soto lo ba pona pasteur Kabundu alesa. Le vrai problème entre ndeko Gimoleka na évangéliste Kabundu alesa eza nini oto ki koyeba en vrai pour ceux qui déjà cop tombongo je pense que cop déjà ici là et kufa. Pourquoi ndeko Gimoleka ti lelo azo continuer ko sala ba émission na émission o to sala ki na ndeko John nani Mala Rajabu
à expliquer biso vérité pourquoi à expliquer biso selon ye donc il confirme que c'est la vérité mais selon ye à expliquer biso nini ezo sala ke gimoleka asalaka salaka ba émission bongo nini ndeko gimoleka azozela lisusu kaka na ba émission azozela pas évangéliste Kabundu Alesa a expliqué combien est-ce que ndeko gimoleka jusque là makamunaye eza nanu ya kokangama. Et encore une fois de plus, à question dans Mosika pour nous expliquer nini ya koki kosala pour azwa délivrance ya solo. Alors tous mis tout na pasteur pe o bazo benga oyo ndeko gimoleka zo tanga na ba émission azo remercier bango pour na ko ba o basungi ba pese conseil. Je me pose cette question. Est-ce que bo pesa ka ndeko gimoleka conseil té Tobino ne bo encourage à continuer ko sala na ba émission a sala ba émission ou banda ko répéter kaka la même chose makam o aloba abandela yango ainsi de suite. Bah pasteur, je pense que ceux qui au na maboko ya un bon serviteur de Dieu ou un vrai serviteur de Dieu, je pense que abanda ko orienter yo. Et ndeko gimoleka qui a besoin à tout prix à délivrance. Je pense qu'il devait être concentré. Mais petit à petit, on a se rendre compte que Ndeko Gimoleka on dirait qu'il est concentré, vraiment, il ne se donne pas la délivrance. Parce que délivrance, c'est la concentration, et c'est la disponibilité, et c'est la temps, et c'est la volonté. Et alors, nous avons mis tout dans les sous-sous. Est-ce que Ndeko Gimoleka a vraiment besoin de temps ya koluka elongi na nzambe na ndenge ya solo? Ba pasteur oyo gimoleka zo tanga ba kombo na bino. Bozo ko se reprocher na eloko mon côté, je pense qu'il faut faire très attention parce que kombo na bino so bo kan ça peut-être que zo kota et boza ba célèbre to ezo sala bien ba tanga kombo na bino. Je pense que vous devez faire attention parce que quelque part eza ko salir les sous ba kombo na bino parce que tant besoin encadrer moi besoin encadrer mutu akota na bonzambe, je pense qu'il serait mieux à fanda kimia toko garder silence à la nanan alukelongi na nzambe et à la fin au moment opportun boki ko pesaye occasion to boki ko pesaye permission à ça la peut-être témoignage nalingi awa bande comme susu boto yo kama audio moko ba audio sala awa ondeko gimoleka auti kolobela Ndeko gimoleka ota yoti kotine langa audio na pe boyoki yango pande ko Alvin boyoki yango par-ci par-là nandeko o alobi ki muto ba ndeko wando sola na e Corneille ndeko Corneille. Suivons tout d'abord audio o tolanda audio boyoka comment est-ce que makam o j'ai l'impression que eza makam ko monter en toute pièce. Tous à la attentif tolanda conversation ya bato. Bolanda langage yandeko gimoleka. Est-ce que eza vrai na langage nae? Pour ce moto azolo ba makambo aza concentré o eza ya moto ya bokoyoka langage nae. So qui pesa moto ya te bokoyeba. Toyoka nano audio oyo et on se retrouve juste après. Merci Nabino tout au Landabiso, merci encore na Mama Tina, moi c'est Pembe et à Papa Papi
depuis London. Nous penserons également à coach Brigda Tanguy, donc Colo Britain Sport Club. Hein. Donc, je peux essayer de me faire Zolanda Biso. Merci de continuer à faire conseil. Et puis, je demanderai encore aux hommes de Dieu, aux pasteurs, vous en avez besoin qu'on intervenir, qui peut intervenir pendant que ça point de vue. Tout ça, peut-être émission, audio, tout ça, audio, il y a point de vue en ce qui concerne Makambo. Alors, on a bouti Kolanda, audio, on ndeko gimoleka atindela kinga. C'est-à-dire, audio, d'après ndeko gimoleka, eza audio bazo sangisa makanisi to bazo ya ko proposer akende asala vidéo akiko senga aloba kino ya sengi pardon makambo aloba kezaki lokuta ba pasteur mo bato asanga ba benga ki na Canada ba pesa ki mbongo pour asala makambo wana et puis pasteur Kabuni wale sali mbisa ye pour dire qu'ils sont indépendamment de la volonté na ye. Ndi ausala makambo oyo de audio atindaki. Je reprends encore que toza bazo bate titola na makambo, toza bazo bate. Puis ba o ba olanda biso pe baza bazo bate. Moi je suis au milieu du village naza ni pour évangéliste Kabundu Alessa ni pona ndeko gimoleka. Ceux qui tozongi na koyoka ba audio noir sur blanc, ça se comprend en fait. Bozo comprendre que c'est un jeu d'abord. Et si réellement Ndeko Gimoleka, il avait besoin de Dieu, je pense qu'il n'a jamais cédé, que ça la sous copie à bongo. C'est que quelque part, Ndeko Gimoleka n'a pas encore besoin de Dieu. Azananu n'a pas aussi à ça la makambunaï. Et il y a de quoi tourner melamuke malarajabu Ndeko John Spirit na makambazolo pour Ndeko Gimoleka. Pour ceux qui réellement en ont besoin, écoute, vous avez besoin de Nzambe. Donc, vous avez besoin de faire une minute dans le moto que nous aza na kati ya molili. To ba obaza na Nzambe te. Mais ceux qui Ndeko Gimoleka kondima suko fongola motema que to solo la nazwa mbongo, c'est que quelque part nanu ayebi Nzambe te. Nanu pe aza prêté pour na koyamba Nzambe. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, c'est à l'encontre de la parole de Dieu. Nous sommes les banda et makabo bonzambe. Après que yoka audio oyo, bota la image oyo ndeko gimoleka, o image oyo circuler. C'est-à-dire après audio, ne ba ko la vidéo oyo. Regardez bota la attitude ya ndeko gimoleka. Na vidéo oyo. Bota la façon na ye ya koloba. Na vidéo oyo. Botala comment est-ce que na millier na place où Ndeko Gimoleka osala mahambwana. Ça prouve à suffisance qu'il y a encore depuis lui la mer oyo moito mela ezate. Tout à la non ba image oyo. Congolais akazo bate. Oazo landa biso azazo bate. Jordan tout à la image. Mote zanga inde kwa no Gimoleka frère en Christ. Oui, oui, nous surtout au niveau de la YouTube, na lekani vraiment pona kusenga nous surtout bolimisi asenga nous bolimisi parce que nino mokili mobimba oyo bozola na ngai asenga nous bolimisi parce que ndenge nazalaki boye parce wale salali papa la ngai parce wale salali papa la ngai oyo Nzambe alakisa nga na keneko mona ye nake komona ye nyonso ebane kokene nango malamu mpe nyonso ezalaki malamu. Alors bino ntango boye yo passer Kadi Makoyi, passer Léon na passer Brown Cohen butaki Canada précisément à Montréal. Ntango bokomi bobengi nga olobi ke non témoignage wana ezosala passer waye ça trop célèbre vraiment bango balinga passer waye ça te comment se fait kinga na kende olingaka na ça va témoigner de pas passer waye c'est puis naza pas passer waye ça yango vous proposez un bongo $30,000 pour pesa ngai otindaki nga $1,000. Alors les $29,000 etikalaki bokomi kosala ekomi avanti kobenga telefone koyamba te bokomi kokosa ngai vraiment ataki nga nazali mwana ya walesa natali
bokoki kobimisanga libanda ya kozanga koyeba te yango nasali lokola mwana oyo akendaki mpe azongi epai ya papa na ye nde nasengi mpo esengelanga bolimbisi epai ya papa na nga Walesa na moto nyonso azolanda ngai papa Walesa alimbisanga naza mwana na yo vraiment nakoki koloba makambo mingi te me nazali papa na mwana na yo limbisa ngai mokili moma bolimbisa ngai sa de reve bolimbisa ngai vraiment naza mwana na bino biloko nyonso batindaki naloba yango mpona bimisa kobebisa valeur ya paster Walesa vraiment yango te. Alors oyo nyonso tozali ya continuité ya mosala soit disait ya bapriere na ngai mo paster akolandela yango makambo mosusu nakanisi okolanda yango malamu ntango nakepa papa bokoyoka oyo nakoloba na oyo ekozala j'espère moto to ozala satisfait bocomprendre ke bayaki kointroduse ngai na bambongo na paster Kadi Makoyi na paster Léa na paster Brown Poil oyo autaki Canada na Montréal yango nasengi bino tu bolimbisi na seno bolimbisa ngai osengi na bolimbisi mpe na bato nyonso bayinaki ngai bawa bolimbisa ngai nazoma maboka papa na ngai Claude Kabundu Walesa oyo ayambaki ngai to anaotaki na monde satanique oyo mpe akozala na ngai ntina koyeba bonzambe nakokisa na kosenga oyo ezali ya kosalela nzambe etaki serviteur de Dieu yango wana na ngai na salio bana mokili mobimba bolimbisi kobenga me paster Walesa batelefone bolimbisi mwana se bolimbisi vraiment merci beaucoup tokutana na prochaine émission. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je pense que vous avez eu le temps de suivre ces images qui démontrent combien ce que Guy Moleka est en train de se jouer de gens. Ces images qui prouvent à suffisance que Guy Moleka sait encore ou a encore besoin de travailler avec le diable. Il a encore besoin de reprendre ou il ne faut même pas parler de reprendre. Je pense que Guy Moleka a un petit jeu qu'il est en train de jouer par rapport à tout ce qui se passe. Nakati Amakam Oyo. Je me pose toujours cette question. Pourquoi seulement tout ça tourne tout autour de l'évangéliste Kabundi Walesa? Apôtre Mania, je pense qu'à Rolanda Bisso, on aura besoin de votre intervention ou votre réaction. Ce n'est pas pour faire la polémique, mais tous en a besoin de payer solo là. Toyeba Makambo Oyo. Pour ne pas peut-être dire que notre Tokutana évangéliste Kabundi Walesa, parce que certains peut-être penseront que tous en a besoin peut-être un bon autonome. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin que de la vérité. Vérité de Ebima. Et puis Nzambe bazala na kimia. Ndeko Guy Moleka, je me pose cette question et puis place aux Hollandais, je pense que Hollanda ba émission pour na otine de l'opé kakalien. Est-ce que ozoyeba combien ya ba Nzambe oyo ozo baby samité mana bango? Ce qui réellement ozo sala déjà Nzambe, il faut faire un effort ya koyeba ndenge ya ko édifier peuple de Dieu et non ko déranger encore ba âme et non ko kota suba na Nzambe na pétrin. Déjà yo oza déjà ondimi oyebi pe ke no lobi ke no évangéliste Kabundi Walesa za na Nzambe te a échoué na délivrance. Vouloir quelque chose et son contraire mingi et même bato na liwa. De yo eloko olingi oyo en même temps ozolinga pe le contraire nango mingi suka nango ezalaka liwa. Bandeko Malarajabu na John Spiritu bauta ko yebisa biso, mais déjà je vous promets que lobby to mercredi bozozwa image lisusu ya John Spiritu deuxième version parce que makamba ko loba susu eza ebele sur ces dossiers. Botali ba image ya ndeko Guy Moleka bo comprendre mambo ebele. Moi je ne veux pas dire na condamner tel ou tel autre, mais non, je me pose la question pourquoi seulement tout ça tourne tout autour de l'évangéliste Kabundi Walesa. Bandeko obolanda biso, je n'ai jamais été contre l'évangéliste Kabundi Walesa. Pour preuve nga nanu nakutana na ngana ete nanu pe na kenda tona sala na deal pe ezati nanu pe na kenda vers yete pona sala bonno de loin oui. Mais voici mon swag. Ça dit à mon swag ici go alors là t'en kin. Ça dit tout risqué quoi, tout risqué. Surtout que ça sur pour là dans la kin, c'est tout risqué quoi.
Tu risques maintenant ma solo solo. Exemple à suivre chez Odilo Mampuya. Désormais, qui mon bimba, Mumbashi, Pongo Mobatola ta Ao. C'est à Kassavou, direction Gambela, avenue Opala 24. Il n'y a pas meilleur que ça, mon frère. Boutique, exemple à suivre chez Odilo Mampuya. Toi, la pote de Kini, vous avez le mot pour nous. Exemple à suivre. Simple comme bonjour. Donc, on déplace ma solé fandi. On est sur le molata. On est sur le mot à la chico. Sur le mot à la élégant. Sur le mot à la tendance. Sur à la soyer. Et ça, c'est un exemple à suivre quoi. Chez Odilo Mampuya. Il y a Rachel Fantasy. Bah, mon cassin bien, donc, à Odilo Mampuya. Claudie, Ouais. exemple à suivre. C'est encore possible. Poto na Kisasa. Poto na Kisasa. C'est encore possible quoi. Bah, fois tu t'es dit. Poto na kata bamkinini. Deux fois tu dit. Le mois. On peut na kenda vers yete pona sala bonno. De loin, oui. Mais pendant que le cas qui ngai na yeto na convaincre na ye pona bobo. Non na sala monte. Je respecte les hommes de Dieu. Je ne suis pas contre. Mais lorsque tout ça là, moi, investigation pendant qu'on bime sa vérité, on aimerait à ce qu'il y ait beaucoup de questions où ils ont poussé batuna doute, afin que doute on est indiqué batuna recherche, baïba vérité et zawapi. Tolongwe na version ana. Ce matin, awa nazo sa la bino émission na uti kusola na ndeko Gimoleka. Je lui ai posé une question. Na ebisi ndeko Gimoleka. Nga depuis ce qui combien de temps ngo na lukaka de Gimoleka. Na ya Mbappé awa na plateau. Ba question na ba émission na ba makamyo surtout asalaki. Na ba dossier na mususu obiso toyebi o tokozala besoin kaka na plateau de to tourner yango. Mais ndeko Gimoleka kaka boye mais a osala ba émission na bato misusu et je suppose que bato misusu wana a osala na bango émission parce que yebi ki bato wana ba maîtriser matière wana te ba yebi makam o Gimoleka zo lobela te. Alors biso bato to avancer na réflexion, to avancer na makam oyo na dossier na yo wana. Il ne veut plus to azo éviter koya sous un plateau azo éviter ki ngana yambaye. Mais ngana yambaye te na continue ka osala musala. Na uti kosola na awa na tongo ndeko Gimoleka qui me confirme que makambutu otomoni ba vidéo na basalisa ki yango na makasi basala ki yango parce que kaka azaki na besoin mbongo ba proposer ki mbongo ba pesa ki déjà avance à $1000 alia ki pe yango sala ki vidéo na et vidéo na eza kaka oyo wana te eza pe deuxième vidéo mususu pe eza do bandeko oyo bo poster vidéo na bo bimisa pe deuxième vidéo pour abi deuxième vidéo eza ba photo ya moment oyo babandaki ko pesa mbongo bando pesa mbongo bo bimisa pe yango wana maloba yagi ndeko Gimoleka qui confirme que autaki ko solola na évangile Seka Bundu Alesa basola kinaye et asola kinaye na téléphone na mon côté na téléphone ya mutu oya ki Corneille. Donc bandeko je pense que jusque là makambo ya kosala ezana no moins ebele makambo pe ya koloba ezana no pe moins ebele les hommes de Dieu le pasteur et je pense que neti na ba kombo oyo ndeko Gimoleka zoloba oh ce qui est bien c'est nan de Canada ce Canada précisément ce qui ni écoutez na ba kombo ça dit on a ba kombo na ezana audio na oyo bomoni yango et je pense que ça fait très mal ils ont dérangé même bandeko tout ça là attention surtout pour les chrétiens rachetons le temps car les jours sont mauvais. Faites très attention aux fréquenter place aux qui ne oyebite ceux qui nzambe azakuna to azate parce que makambo ekomi ebele na niveau moi osakanate na ngai na faire voir bino ka makambo oyo ndengeni ezokende et bino moko na mitu na mitema na bino boyebi nani azokosa nani azoloba vérité. Pourquoi jusque-là ndeko Gimoleka azokanga makaka na évangile Seka Bundu Alesa? On aurait appris déjà ndeko Gimoleka, moi je suis en train de dénoncer encore déjà. Ndeko Gimoleka déjà tokoluka tous année na plateau.
ba pasteur moi ceux qui nani moto à luki ceux qui a PC déjà a PC Jeep et il y aura même une croisade que vous allez préparer toute campagne que vous allez préparer on est Guimoleka à côté témoigner donc déjà ba nanzambe to fongola mais surtout landela dossier Guimoleka de près to landela ngo pena malembe tina suka ba image au bomoni au Jordan publié à la kisibiso a bino moko boza mikolo boyebi ceux qui ont une image bien, tout a bien été. Ceux qui ont monté, tout a monté. Ceux qui ont bazolo, bayokanité, bayokanité. Mais je pense que ndeko Guimoleka a besoin de il doit faire attention. Parce que tout ce qu'il est en train de faire dans Zambé, je ne pense qu'ils attendent un rapport à mon côté. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Alors, peuple congolais, tout la mouka, tout zala éveillé. Merci mingi nabino surtout au aujourd'hui occasion Hollande biso. Merci les sous na Jordan. Merci na bandeko tout. Oyo bazo continuer ko s'abonner encore sur Nouvelle Tendance Télévision. Bolanda kama kambango malembe puis beaucoup comprendre. Beaucoup comprendre nini oyo ezoleka. Biso toza au milieu du village. Ndeko Guimoleka tozo zelayo. Émission na yemoko nani Guimoleka tozotala bozana bino na kimia tango Guimoleka okoma na plateau toyeba makambo ya bien parce que télévision et radio té vérité sur mamba délivrance na union surtout nazo recommander bino so botala sous émission oyo ya mala radio je pense que c'est une belle émission boyoka bino batozolo kama mamba délivrance boyoka nini oye alobi pour na mamba délivrance pe agi boyoka nini oye alobi et vérité bino karande boye bango. Merci na bino nyon surtout, merci na toute la grande équipe. En tout cas, que cette émission ezala na bino pe bo consommer ngo bo pesa pe bande comme ça bo partager ngo pour pona ko dénoncer misala mabe ya lukuta o ezo salama. Ko za ba campagne monter pona ko déstabiliser ba église pona ko déstabiliser musala na Nzambe pona ko déstabiliser ba na Nzambe. Alors ba na Nzambe bozala éveiller botindela na tindela na émission to banda ko comprendre vérité moko pour ban tous basa na retard tant to koma to komi na 7e émission 15e ba tous basa na retard donc otali otindeli pe mutu mususu atala otindeli mutu mususu atala to yeba ba tu surtout ba yeba vérité ezanini pour ceux qui to yebi je pense que une bande ko ceux qui to nyati bango ta bouton le ba jipe pe na ceux qui to bloquer bango je pense que prochainement mutu sa robimate pour ya ko sakana ba na Nzambe. On a zaki magicien, na kindoki, na kinganga, mais après tu ne veux pas changer. Musalo le kaka na TV oloba na télévision awa bozia kolukani ni délivrance c'est ça na télévision té bosala ki une émission 2, 3e, 4e émission. Je pense que les hommes de Dieu ceux qui sont dans le vrai ba yebi ba zokozape occasion ba benga bino bobandi kusala processus ya délivrance abo pia le reste est à libisoté. Merci beaucoup. On se fixe au rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Bye bye, à la prochaine. Ciao. Tendance Magazine, Espoir de Kin, artiste Limbiakador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Nouvelle Tendance TV. Alain Dele, the King is back. Yobongo na Espoir de Kin. Pour s'abonner.